Vraiment, les lots oye na bandenge mususu na monika olati brassard mais problème nini. Okomi capitaine nazaka commando breveté. Biso ba commando breveté to ça ba soda wa Amérique atchela mutema. OK. Au moins en Amérique. So bando sala des autres tabo otake bango sono ba commando breveté ba bimite c'est que décision na ezomite. OK. Parce que commando breveté bimi ba ke donc mboko na ma belo ko koma likolo banda ko komi na se. Le commando breveté le roi biso. Ponga na lekaka tous les porte-parole bazaka na mokili, tous les représentants ngana na chef na bango. Mais les gens doivent atikala moko o mokili mo mbebi zaka wera so. Kona kongo tozana légende te. À part oui ara na légende. Mutu lokwa d'autres na kati ya wenge to tchaka lokola tala ko to tchaka lokwa mto boka rabatu. Azulu luka koma légende na nini ya koma légende. Pour ya zeka so ya fani muka ngai ba wera so ateloka fo so de gole. Yeb loka no sa na ko so kese ngwa. Donc hier azalaka misinti do hier akoma na ye sa père. Do hier kokota na makama musique te ponde ti wera. Amona Radolphe Ondire, amona Café Room, amona Radolphe Ondire azomona déplique, amona Radolphe Ondire azomona ndeka bano bazoya ya lobby oyo. Abakutaka kofina mwasi na hôtel. Ah, ouais. Abivi on attend que ça la disait mon ngai. Abenganga na kote na hôtel mo botaka mtabisa nga kota na hôtel me ko beta porte te kota mbala mo kabina kota bona mona vient na kupa muke. Moi ça grave ici na biso na latika liputa na tolo tanga moninga chilongo na se yoka yo do fio comme j'étais ni yo no kata monyo mutute so kata monyo mutute bimakasi yo to kata monyo mutute za bu oui raposa na temps ya kochela mutu poison ye muka bike ngana lekie ah no zo ba wera l'équipe JB par rapport mais oui tous les qui na succès tous les qui na balbomo était comme tous les qui na ba trophée tous les qui na tout to beti arena grande on a plein bino bois danger biso to nga to chela no poison salle il y a 2000 places il y a 800 places. Beaucoup de gens disent que c'est les concerts. Tous les gens qui ont binoté. Et c'est plutôt la masse BCBG. Bango baza zaiko musica. Orchestre oyo bomba muta comme na 72 ans d'être Kibenz. Akomda âge mona papa Lutumba, mazobeta kana orchestre mutu. Biso kana mba poison pourquoi rejoindre dans insister na trop beau. Ya mona mwa mobali, malama za mato imela imbanga mla makoza munoketenga mate. So mutamu munoketenga ma ya lobimisaka makamususu za ya lokuta. Pour nga soko ela likamba wera pana na otanga komboti tamu na konende zaba lokwa bude bani atina liko na ba mission bo beta piaka o bo sala piaka na poto ba simba kisa courage ça dit so ipe concert ya héritier watana be sali piaka c'est ipe héritier ba simba kisa courage te côté moi bato ya côté bato mata kisa courage bazali la cause c'est kisa courage waze kwa kisa courage. Tous les appels Robino que ceux qui s'encouragent. Ça veut dire. Tous les gens ont dimanche na tonga. Plaité. Nan. C'est Léona Serge Mabiala. Serge Mabiala, Mabialo. A comment légende d'Akwiti. Toi va classer ma légende. Sur le qui a Akwiti Mabiala Zali. Un bon légende d'Akwiti. 80 missions d'Akwiti. Il y a des gens qui ont $20 dans 20 euros na migi à qui n'a pas l'émission. Légende bon légende d'Akwiti. Donc les gens qui ont ça la disque moi bien en légende d'Akwiti. Donc il y a des chansons. Bah c'est pédant ba casser pour que bête ma micro bando changer car pas la PC sous musus. D'ailleurs c'est micro non ça bête ka bo so ezana ngo bien. Boko boma mutu samedi. Surtout ça que mes gars ko boka biloko mwana na boka na wa banda boka lokola ye. Kunzardo. Ba lokele problème place wana. Ye kuna kabola gloire te ba on ba kenaki na boule ba pesa bango gloire. Kenem kemke ya. Aseka fabrika sa visa te na loba kina baba ozwa te na benga ya. Lelo ya ko mutu mabe. Boko ma lokolo ba PD. Okamaka mutu so so za kana okesa za kana lokwa PD. Ya. Lelo comme monsieur héritier, ti que héritier ba jeune lokola yo zo bunda yo pe bunda. Kuno ko zwa gloire te so zo zela yimba na yo to zelo mo te ka tiki bina yimne na kumuta maboke. Ayi bina petit fali. Tiene voix na yimne pas petit fali. Bino bozo zela mboko zwa te. Ona ngo iloba ngo fabrika sa to chelo ngama wolia te. Kuna pesa mtu gloire te ya kabola gloire te bino so bozo bona sikomo manki ba respect boko ma bempoli na bulu kalem su mutu mo bako chabno poa. Boko za na ya sel no vidéo c'est qui après so gloire ay manayo. Oh ça la moté. Ah oui, bonjour et bienvenue sur votre émission Awa Bisso.
sur Miss Girl Télévision. Merci Nabaïke, merci Namboka, merci de partout au Burlanda, émission au Lelo, Naba moyen so Burta la biso, ba to bazota na ba téléphone, na ba ordinateur, na ba télévision, ya ba smart TV, et ça là toujours bien. Merci pour la remerciement, la encouragement. Biso toza wana to signagi déjà bandé là que to ça ngo bien, to ça ba sala yité. Pourtant bazoya bazokutaka biso, bazokende pe bazotika kaka biso. Merci pour la communauté, merci pour Angola. En tout cas, au Jafalé, au simple Falou. Avoir sa confiance et au non sous succès. Nous kakalare aboka et quand tout est simple. À son tout pour Fala. Next moment, on a plateau au Lelo ya awa biso baike. Tikana Sabino tozana porte-parole ya Weranson Igo de la Forêt porte-parole à Maison Mère Neni Angola awa. Adricha sénateur, bosenga kina zongi saepo. Actualité tellement belé biso awa biso de fonctionnaire en actualité. C'est-à-dire ce que bimi yokani photo éclaircir en pour esa la kaka baike bien. Na pesi mbote na boss Mavinga garçon hollandais. Mon toi soutenir la émission Oyo, moi il y a partenaire nanga, na pesi vraiment mbote les boss là où tu es, na pesi mbote bongo et pas ya Roby Visor Aigle Roby Visor pour vos accessoires cellulaires. Tikana pesa sous mbote pas ya Patou Kiama, tikana pesa mbote pas ya Ben Willy. Les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Yaya Liboso, Ben Willy, les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Pourquoi ne pas aussi penser à Paulo dos Santos, les guerriers FCC, Paulo dos Santos, les guerriers Vanduyamboka. Merci pour vos soutiens, le boss, et le grand merci à Bodik Mata de beauté plus l'argent. Toujours à côté du Brésil, Narobo, ça n'a pété, n'a pas sa beauté, pas à Diego, Titi $, papa mouchoir, ça c'est pas sans billet vert. L'argent m'appelle papa, mon ami. À partir déjà Amérique, on a la Pessio Bambote, merci pour soutenir l'émission. On a le bac ici, c'est une production. Azo disposer de service local à reportage, à mariage, concert, anniversaire, conférence, aux pasteur, aux la campagne, quelqu'un va filmer en haut. Donc ça dit bien abisso, service à vidéo, na façon tout. Photo, vidéo, il y a qualité, binga GSM production, binga na numéro, il y a awabiso, en tout cas, tout ça lango vraiment bien. Tout ça lango magambo belé belé na ndenge ya mboka, c'est-à-dire les artistes nabino Rudi, ndazo beng sana baike, to kutana na bar ya Maracana le 6 juin. Dans un concert, on a livré concert Morowana pour un retour à scène depuis nous avons Sam qui soit zongi en forme pour nous sepel ça baike na mboka on est à lokola basango oye kolobama to oye koya epa nanga lokola information na ko commissaire bino lokola mon mesano pour ngai na sala kango bien na ibisa ki bino pe bo consommer Mbappé na Cyborg pour na bo pikiliki ya bokungu bo consommer Mbappé na Cyborg. Pour n'attendre ya lisano mbeba ezala te mama déclaré te papa pe ozala mutu ya kufute te na tango ya lisano na sina lobaki et puis ba témoignage ejali nazali na sénateur na plateau oyo bouche autorisée ya wenge musique à Maison Mère Adécha sénateur bonjour. Ouais bonjour Miss Girl. Toujours en forme mais tout monde au carbo sali biso d'abord bien quoi. On a fait ça dans la chaîne à Moneni, à Bisso, dans la chaîne pour l'organisation. Et puis, au Moro Pena, au Lingara Moussala. Ok. Et Talara Sozolo Bando caresse la micro, et puis ça, on prend la mer, on a bien Moro sur la chaîne, donc c'est bon. Vraiment, les lots, vous avez bandé Moussous, c'est un monica relati bransard, mais problème nini. Au commis capitaine Nazara commando breveté. Bisso ba commando breveté, tout ça, ba soda Amérique à Tchela en thème. Au moins en Amérique. So bando sala des autres tabo take bango sono ba commando breveté ba bimite c'est que décision na ezomité. OK. Donc ce commando breveté bimi ba ke donc mboko na ma belo ko koma likolo banda ko kominase. Le commando breveté le roi biso. Ponga na lekaka tous les porte-parole bazara na mokili, tous les représentants ngana na chef na bango. Pour les kaka tous les porte-parole bazara na mokili. Et puis tous les représentants ngana chef na bango. Oche su mokili. Na cheka na mokili. Tinga ataka mokili po na côté batala ngai ba ke wana chef na biso yiwana. On est un commando breveté. Alors, nous avons que solution à l'écamboué. Mon ami, il y a un sous la plateau. On a dit pas battu. Au moins, on est comme militaire bien bransard. Le sait qu'il a tombé. Moi, il y a un tombeau qui a évité. Nazo na idée na mambo yo tombeau qui. Mais au moins, on retourne à la question, ils ont l'actualité. Tant sous n'a pas eu peut tenter
ko toucher moko ya biloko etombo kisio po ya na plateau abiso lelo. Non, ngana yebi ke yo ozala kala ligne donc oyebi makama mokili ninge tambola. D'autant yambi ngaya donc yebi déjà que mutone na yambi 2-3 questions oui okuta na makampe ile ozana kati. OK. Voilà. Ba matadi balela au Congo central na pese son excellence grâce Bilolo gouverneur ya Congo central. Voilà. Bango balanda émission trop na pese mbote pa ya Jenny Bosso en direct ya Chypre. Tout cas Congo central balinga ronde timo trop babi sénateur alobara bien Dieu merci Kimbam. Ngapena Satan. Ngapena lela bango fort na lela bana matadi fort. Wana peneza bamboko ekanga na mboka mama. Ponga mama na ngaza mwana boma. OK. Ngamera na ngapena za muyombe za mwana boma. Do ba matadi ba boma ba mwanda bamboka no za pembe na lela ngo danger. Pona za rapena donc na ba famille na ba kati na do na matadi déjà ba oncle na ba zawana so ki na po maréchal mtafuti saratike so bina luka nzaongo wana no na mani. So ki na la police to zali. Donc na ngaza na matadi garde corps antasadi tumba. Surtout une vieille Jacques qui a été matadi mobile. Donc ça va mboka oyo vraiment na linga trop donc bana matadi bientôt to kozala wana na boka cité ya grand maître babi moto sata senga bazala ba associé boya pour force ne leki makasi Dieu merci Kimbangu plus que Satan. Satan senga bazala ba associé mais ya boya plus que Satan plus que Eli super aya kutalela mais ayi c'est au sur la cima vraiment Dieu merci Kimbangu donc bambote na matadi bientôt to kozala wana talaka ata toza musika mola musaka biso na musika tala Mbappé babi donc loko yo oko transformer moi pena mutu makomi léopard oko transformer mutu makomi loko la cheval. So comprendre ya ndenge nini yo muta idéologie comprendre faut comment vraiment en tout cas sénateur ezo qu'il est d'abord bien et le bandara bien peut sur bien pour le pena photo pendant teke que ça la baïke bien pour balinga balbi que yum to lo bara bien kolega ba kimisusu voilà wana ba éloge oyo baïke babagi na komisela yo. Merci na bango tout. Ba zone di mam tout déjà ninga za vivant bon ça là toujours bien. Sénateur tout le monde Nicolo la Gishasa, Nicolo partout dans le monde et le réseau bouger le rôle à Likambo ezate. Likambo à légende. Vers la Adolphe Dominguez auto ça la sous deuxième sortie médiatique naé pour dire que ouais rason azal légende la musique ya Gishasa par rapport à Nyonso ouais rason asali. Quelle est votre suggestion, quelle est votre idée par rapport il y a des propos tenus et pas Adolphe Dominguez pour la Likambo qui légende. Bon, premièrement, on va répondre non qui légende après na zone là. Kitoko. Oui, rason na kati ya Congo. Surtout le monde biso ba vina biso ba lombo makiadi bazara susté. Ba papa na biso ba tabulei, ba papa na biso ba lutumba simaro. O batika biso. Mais légende atika la moko o mokili mombe yebi zaka oui rason. Pour na Congo to za na légende té. À part oui rana za légende. Na beta 4 fois stade na kati ya Congo. Il y a plein 4 fois stade. Wenge panzana tozongani to beti na kata stade des martyrs. Tous les leaders ba yemzela moko ba onkota na kata mutuka. Na kata stade ba pando be ilana. Ba mama wera ye. Oh wera. Mais bazaki bango nyonso wana na mutoto tanga Adolphe ba fanda bango tout. E bande ko yemba wera ye. Seul musicien oya pesa lelo ba misi tout ba koma ka fandi be président pa tomboli téléphone na bengi. Muto banda ko benga na ba président ndo beta na ba mboka nyonso ya Afrique. Aza seule mission papa Michael Jackson na nda kuna iba pese café pa mapata yoki suka le koka biso pa mapata café coffee ezaka wera papa Michael Jackson sénateur wera tele ba image atala aisi wera aza plus que moi na naye papa Michael Jackson singa pa ba accéder pe na couvrir nini café pa mapata oh wera son mapata café bazi babakisela aza plus que moi na ba tshele ba image ya rabi ke obi aisi wera yo za plus que moi na ngatali ba biloko wera sala ba plein ba nini na kati Afrique c'est légende c'est le monto banda ko memela biso ba mission mindele to mona ba Cisco ba ya na Congo c'est wera son c'est le musicien oyo Chris Brown le to mona na studio na ye azo interpréter son ya wera c'est wera son da to mona musicien ni na munene. Oh, les autres, tout le monde a un musicien américain a interprété le Rwanda à Congolais. Tout à l'heure, concert New York, ce ma micro na poto, so bête le quoi, oui, raté le quota. Bano New York, bête ba Camerounais, banani, bano ba Français, banani. Bazo ko immortaliser ka légende. Mutu le roi Adolphe na kata wenge to tchaka le roi la tala, to tchaka le roi mtoboka rabatu.
azuluka comme légende na nini ako comme légende pour ya zeka so ya fani muka ngai ba wira so atelo ka fois ça de gole ya bloka no ça na quoi orchestre ngwa azuluka za la légende ya nini ba pesa biso ko koli ki ndi ko sala makama musique ake kuna zo ko kate ba misi ba bi ba yemba après 30 minutes pondu ba de sebeli après 20 minutes ba lien fumbo orchestre mobimba na kolo orchestre na bato na ba musicien bazali na bonga lokwa bato moko leader ayi bana raté position bana raté Adolphe Dominguez lelo bato ba ko reconnaître na nini abi ayi ba nzebe belé ba voyage wana ba pesa ka ngona wenge mute kabila ka yang batali ki basala album ya na orchestre comme Malanda Ngulu mais le kola bato bazali na profit pa na yeba nozo moi chemise pa na yeba tumusu bazala kuna Théo Rosa Boité to kotiko Boité tika to lokelo nzemba benga vina biso Pascal Poba basombeli nzemba PC ya ko yema nzemba ya vana nzemba te est-ce côté ba otanga makamba wera ba kotanga Adolphe lelo to chebo to chedo so to bito tanga na ba musique to ko chata ba fabricants na place ba Adolphe na musique a Congo pesi bato nini o to ko reconnaître Adolphe Dominguez na carrière na yimo ko Adolphe ndenge ba longwa na wenge bisanga Adolphe asalani. Et ce que Adolphe a bêta ta concert moi historique et tika là au batala Adolphe a l'album où Isaac et Lelo au batwa bêta na bar ana hote parce que mon tour comme ça légende na bilamba Chine net lamba na do c'est la fière ando la sabato na repère ça photo mon na la tonda na 2015 wana ko tono na la zamba na tono na ken na la zamba ti nga la tango na 2015 vient na papi ko sala globe terrestre 100% forme tanga outil Japon et langue lamba wana ya Philippe plein nango yo talati na balmen na lopoto au te ko somba pa mutu na wana kenda machine wana yana bilamba ko teka na poto Adolphe Dominguez ake poto faka ta batu ba yambaye ba musicien ba yambaye batu ba yambe batu bazo yambe ba saper donc yé azala musicien te do yé akoma na yé saper do yé ko kota na makama musique te ponde ti wera amona Adolphe Ndire amona Café Room amona Adolphe Ndire zo mona déplique amona Adolphe Ndira so mona ndeka bano bazoya ya lobby ye moko apparemment ye moko Adolphe P na ko felo mide kenani wa ndika moi jar na we rapper ska ba utanzi place moko basapi mo makasi et ki ndepika ndeti moi jar sko azara mingi bien nanani aza songi songa tonga bato nyonso ngana ye bato fanda na ye série wana fa pauvre babia kufa to fanda na junior nga ye pauvre babia to zakana bato msuna otanga ba kombote aba omoni kofi wana ka moto ya l'accent dira za pirier ngama na Adolphe otonga e aba kutaka kofi na mwasi na hotel ouais abi vi wana tonto ke sala nzemu na ngai abi nganga na kuta na hotel mo butaka mtabisa nga kota na hotel me ko beta porte te kota mbala mo kabina kota bona mona viana na kupa muke moi sa grand mission na biso na latika liputa na tolo tanga moninga tshilongo na se yo kai yo Adolphe ko majite ni yo no kata mo mutu te so kata mo mutu te bimakasi yo to kata mo mutu za bu on a autant à confier. Maintenant, on fait pas nayo. Tu fais na ba tu na mesa boyi. Na oti na ba photo mo na photo malgré tout c'est en photo on a super na junior c'est rappel junior de comme ya boyi. Te ils arrêtent ba kitsa mabaya. Na ba te so ils arrêtent whisky. Ya za no légende ba bouton. Ye faut lukana no. C'est oui ramuninga na eti donc il faut le kabatu na ya osala ba jeune ba sala na banani ba seli yo banani oui ra camarade na bango te ni ne sala ke beaucoup comme ça oui son légende pour l'instant biso do comme ça oui légende oui razara da légende kala oui rason na kenda ko zwa kora na Afrique du Sud Michael Jackson na ya otala ya mona star oui rason oui razara da légende biso to comme c'était babi valeur am tuto ba mo so azati le temps oui ra ozate ndi bo comprendre oui rabuka ba stade na ba Brazzaville na mboka na biso te na mboka msusu aza premier moto ba pikola ba nini ba benga ngoni ba comment na ngoni ba mabende à stade de Martyrs ba to moni ki bazo kota te kuna place eza suste ba boy ba kota ba bazu ba buki ba bende wana stade de Martyrs tas ko buka ba biloko na ndenge ezalaka mabinda ndenge ezalaka ba to ba sala force ba buka ngaka ba kota ba mona wera za légende c'est gra Kabila ba tunanjili ba kanganzela ba bimuta ko lekate aéroport e kangami Kabila tinda bana moura tinda ba général tinda bana ne simbati Kabila ka beng wera comment ça va mais si ça ne va pas oui rabi mon président abi kuna na quartier na onji kuna bato bazo de katenze de kangami oya solo ezo senga ka yokene wera tanga kindaka baboya basoda baboya batinyo so tonga bato amona tomboleka le boko autorité nzeli funga ma journée na bato balika na ba
kasi légende toluka na mokili wana tasala makambo etikala légende akutana papa chéri bapesa na mbote jiba buko na libuko ezaki légende nyonso yango wana olobi bino so yando bimiselo ki légende na wera matali bino akutana papa chéri bapesa na mbote premier mokili ezelaka tant bakaboni ba moko papa chéri kwa na escalier buko na lokolo kasi kutana légende yango wana so bolukela ki légende na ndeni Baïke brota la biso bana besoin bazongo éclaircissement na makambo. On ne sait pas est-ce que oui rançon najibe piana bazana besoin bazon ça sous plaire ya polémique na bazara na on a kala ou comment parce que aux deuxième fois soit troisième fois si je me trompe pas Roger Ngando moko ya ba porte-parole ya BCBG a sali sortie médiatique a insisté dans le cambo que monsieur moi mné na bengaye na oui rançon pour bâtir la papa chérie va empoisonner papa chéri. Ça dit ce que ça l'a maté pour y me taper ça accepté. Oui, comme déjà troisième fois. Nous avons insisté dans les Cameroun. Est-ce que cela peut être vrai? Au monde in la vie, il faut que le bagage est là au bon. Ce qu'on est là au le bâté tata sifflé. Vous comprenez? Pour ce total depuis to kabala na bango. Ils ont atteint mon robot, bango bazana un coup d'avance pour bâtir la même chose dans ma vision orchestre banine. Ba voyageur maintenant maison mais ko tongama. Tout ça l'intervention rapide bango basali ce qui Titanic na bango. Bo pesi titre album nzo kezo la nana bino mo rezu et dindi sibino. Bana badina na mayuana ti lelo. Basa ba camarade am sote to beta bango na ba kibwisa pipa to beta bango na ba album to beta bango na ba concert to beta bango na ba stade to beta bango partout. Et c'est ouais à cause en atteint ko éliminer moto ya likinaye. Obini oui à cause en atteint ko tira moto poison yi mo ga bi ke ngana likie. Ah, to zo ba oui à l'équipe JB par rapport. Mais oui. Tous les qui na succès, tous les qui na album été comme tous les qui na ba trophée, tous les qui na tout. Ce que à kola là et alors là. Moto mo bi ke donné zana, mis gele bi ke na leki na ngam moto. O bo me pokeni wa. Ba bo ma moto azo étouffé oti. So biso to beta bango banda to kabona ti lelo to beta bango kaka. Tout zonga na polémique te, ba to ba viana ba sila oh ceux qui génération wesh, les enfants ba ministère ba lelo. To beti arena grande on a plein. Bino bois danger biso to nga to tchela no poison, salle ya 2000 places ou ya 800 places. Boko ko tondi sa monter bo annuler concert. To za ndenge bo na binote. Et c'est biso to massa BCBG. Bango baza zaiko muzika. Orchestre oyo bomba muta comme na 72 ans d'être kibenzi. Akomda âge mona papa lutumba, mazobeta kana orchestre mutu. Parce qu'on va uzuba JDL wana âge mona papa na biso nyoka longo, mazobeta ka musique pa mutu. Bako sa orchestre ne. C'est non. To biso bo tchaka makamale tozo luka o succès auto succès ne. Ba bazana succès, bazana succès te. Bazana on a succès te. Biso c'est un poison pourquoi Roger Nganda a insisté dans notre trop beau. Ya omona mwa mobali malama za mato imela imbanga mle makoza munoketenga mate so mutamu munoketenga ma ya dobimisaka makamususu za lokuta fo nga soko ela likamba wira pana na otanga komboti ta munokonende zaka lokwa bude bani atina liko ta atanga komboka si muto abengaki fo biso to biki nga zoba na lobi na kofelo mide obi ndenga zolo bana o leader mwa mnena benga nga po kasi kofelo mide azofunda kofelo mide parce que ce bazie ba mimi na justice et comme ma kutu c'est vrai ko sala likambo boy point bolinga to koma bongo to koma da famille to boma da moto bokoka na mino makambo to sala minote polémique to tikela ngo lelo bana ba sala ngo mais tant qu'il y a ko défendre kaka clan ya wenge we razo sala makambo fo kaka sala pour à défendre clan ya wenge ezala tendenge lelo koma ko ba vi wana ba silate we razo bunda awati na arena grande na panique monde ningani lelo eli bina dida arena to tikali na 40 ba 48 heures pour tout ça soldats. Mais le concert est en octobre. Mais bino batili mino ka salle ya 800 places ah boko kata ko 6 billets. Mais oui, il y a 7000 ceux qui étonnent bien et qui ba 8000 9000. Mais c'est là ceux qui ça qui ont mambo ya solo. Qu'ils ont mambo le contande ngolo ba wana. Donc c'est-à-dire to nyeto bando mona pe Roger Ngando pe ménager bien pianate. C'est ça que Roger Ngando a salama comme nende ndenge na pas provoquer. Et là comme on a eu na kati yo parole te. Au moins na wenge ba leader nyonso bazana wenge balinga basongi.
balinga bato akosela bato makambo yango monaka na plupart ya bato balonga pemela ba leader ana eza bato bayaka otya bagisongi songi donc leader alinga mto ba remise gelo kunda za boyo toyoka ki eboyi wa leader olingo amande ti yom toujours ilaki makambo o kozo pe ko détruire yi kondima na makambo bien zo longono na bata bien bazaye pembeni na yo donc na côté ya wenge côté ya maison mère ndeza Sankara non songi ya maison mère Sankara kutu te mutu nyonso kuna mutu nyonso songi ti même na personne n'a pas prise na moi que fani moi lisolo zo pesete da continue kotonga ti po ba lisolo na pe vimba wenge nga kotonga yo tonga mingi banani nga tonga te pona mona leki batutu te na kotonga otenga ba porter parole tata ba musicien ba leader otonga na tonga ba ngote po wera leki bango ah bon nga tonga ba ngote wera leki bango tout bazaka na Congo wana ba yebi pe so dina songi o Adolphe fasala repa na yo isika yo zala tana de fotonga so yo tonga so na bar place au kuto ba le miro des oreilles aso beta ngo pena lo pena nga na baya fi wana obika benga nga junto ke sala nzemba benga nga na hotel moko boye yaka ozwa nga to ko tambala moko nga na sala ba prise na ngai na kende tanga comme na hotel na bi yebisa bango zo kutanga na chambre numéro boye na kagi na nga porte te fungola ka kota abina kota ka bona mona vie wana ko felo mide kupa mukie parce que mutada da auto sala mabe ya kupa mukie me koto eza moya ko vimba abisko momia na kuti na isu ya me afanika na betu tanga moninga kiti mama longo na sabi misia mwasa misia monena mboka oyo ba mo ko fe ando tele médaille oh yo ko majité bondenge ni yo zonga poko majité abima ka zanga na se oh yo no lia mwasa mutute so lia mwasa mutute batali yo o kataka tseza ke lengi Joana sona kosele makambo na lo banzambe likolo zoka vraiment on avance tout doucement le lopene le bing sur awa tout sur la puce actualité héritier watana d'autos en concert na Dôme de Paris et qui n'est pas bien n'est qui n'est là qui on a apparemment c'est comme si moi plein pendez arrêté cette fois-ci bah mais le mal balobi pour na absence ya ranson absence à les appoints ouais rabeta na la timité bon quand ils sont qui vous bien si vieux donc ils ont obligatoire faut via rara non ils ont encore que non il logo mo salama ki les musu batu ba ki retard le ba era ba concert ngo comment compliqué na poto concert les arabes na poto série to yeba que concert ko banda de 22h à l'aube de 21h à l'aube mutu so binga na kota na ka minuit mutu so pas 1h azali mais so ils bon peut-être ba concert ya ba we ranson ngeza rapé zengeza pe na moi population ya bon moté parce que beat ya ba concert net to beta na poto na communauté congolaise d'abord et l'aura liboso ils en ont plein. Sur le concert des jeunes, ça les plainté et comme dire qu'ils ont fouté. C'est quoi, on a le barilo comme sur le concert, ils allaient prendre plein. Pour un temps, tu as raté, tu as plein, tu as gagné ma boue, tu as la plein, la place qui va misser Bayemba. Quand tu es là qui plein, la place qui va bête, tu vas Bayemba. Quand tu as fait, tu as plein. Mais plein, ils ont des musiciens congolais, d'abord dans la salle. Non, message, je les ai bien. Photo qui est dans le bon message, je t'ai mis le bus. On a défense. Non, non, c'est selon moi. On a défense. C'est selon moi. Donc, moi, vous avez héritier Betaki Piaka. Non, héritier Betaki n'est bien battu. Qui commet un Piaka qui est en dessus. À ça, la poste Betaki. À ça, une Piaka. Tu as Betaki, mais battu baton, n'est baton d'arrêté. Mais battu Bazaraki est belé. Surtout, 8 nombres battu Bazaraki qu'on a au Bazanga qui bazar mouqué par rapport au Bazaraki. Surtout, le Piaka, il faut mettre à peine d'être au bête sur la coste. Au fan, il va monter au bête à hauteur de ma kit. Au rouge, il y a des exemples violets. Il y a battu Piaka quoi. Non. Lacoste. Professeur université. Professeur en Piaka. Université pédé en Piaka. Il y a pédé un secours en Piaka des alara. Tu vois, en Piaka. C'est bon, il y a relaxé pédé en Piaka. C'est la paix. Pour en attendre quand même, tu m'as dit que faut c'est ça grave. Parce que moi de tout la question, on va aider. C'est un professeur à l'université en Piaka. Donc, ma mission, c'est de faire un Piaka, professeur na bangonde. Et on a eu un tangi sopina, donc il y a un mémo pina. Ah, Zambé. Autour de Awa, na mission, c'est de faire un Piaka, ou bien la Piaka na poto. Basimba qui sa courage. C'est-à-dire, ce qui peut concert et héritier Watanabe, ça li Piaka. C'est que héritier Basimba qui sa courage. Tu es côté moi bateau. Il y a côté bateau. Mata qui sa courage bazali. La cause c'est qui sa courage, oisé quoi qui sa courage. Tous les la paix Robin on peut ceux qui sa courage. Ça veut dire. Tous les gens on dimanche na tonga. Plainté. Nan. Nabi concert ya wata. Et ça déjà qui sa courage dans la salle qui est au ciné dans la grande salle.
na makanisa ko etonda to etonda te même temps ni no ba grande salle ça peut qui ça courage te non on a qui ça courage te on les a détermination qui ça courage ça ba la coste et la détermination de Sophie ba ça qui ça courage pour la coste peut assigner une salle nan parce que sinon qui ça courage ceux qui ça la courage peut simba mi bien quand faut tout monde ndeti ba tu dois pas hériter yo tu qui ça courage to tanga ba to tanga voilà ceux qui c'était voilà baby c'est quoi qui ça courage ba iki ba bi pour papa ya quitté non ils ont un pour na bongo te le roi de la forêt bana to fungola ba mutema sozo sala makambu selon ye donc aux akada wata kuti ya biso moi plus pour il a gina mwinda na podium wana pe ezaki pena plein pena wana pena ezaki kuti olobate la scène musicale ezaka selon makambu ndenge kweli donc tout le monde peut aller à la makambu wana donc ils ont makambu lem susu na moni pena déjà batindi bientôt wana msusu na ezaka nani ils ont 40 000 places salle msusu nini oyo arena wa liboso wana kofia wela na mwana accord arena yango Richard beta sous na moni pena balançant déjà na affiche OK salle net bossa beta qui et ezaki ya combien de places la scène musicale la scène musicale ça on dit 6 000 et quelques 6 000 il y a tout yo eza ya au-delà il y a 6 000 donc 7 000 on est à dame ne pour na premier concert dans Tokomara c'est maison mère tant Tokomara Europe première salle to beta on est à Parc des Princes les Londres on est comme Dôme de Paris OK voilà il y a mis balin déjà 7 000 places non il y a mis ça il y a mis balin 7 000 places il y a mis ça tout déjà baba 40 c'est quand t'as fou on a toujours avoir qui ça courage pas pour ça courage te moi ni on me tourne la question bon c'est bon de me tourner répondre dans la place et ça qui ça courage tu ça détermination ça détermination bah qui ça courage bazali mutu aza déterminé na makamba bien biki batu ba oya kolanda pour na makamba na bien cela mutu muso aza na makamba bien te makesi mbaki sa courage pour signer yo mo atem tabanga na ki sa courage c'est le alinga ku te vitaka na yeku malabo bengisa la course ça na nzembo section ça la raté otikala kana nzembo ne moko na hatikeli yo mo kili nzembo mo kaza na ngwana mo ke signer salo beta na poto pour répéter raté donc oza so keno gishazo sala yo muni oko sala bozonga ka ba musicien soko uti poto so la gishazo de kina be mission musicien est-ce que ça la 40 000 places repose sa moto na tembe chance qui à remplir en haut et ça vous écoutez comme sous mamba plainte ça va manquer message musicien ouais t'as bêta stade de Martin bon moi on bangla on 80 000 places bon qui met à 40 000 obi yo ba terrain me manga oluka kana sumu ka pardon to les cas là ça va bien hérité donc ça là on le comme manga ba terrain non mabe pardon Mbisanga. Ça fait plaisir mesdames et messieurs, nous sommes sur l'émission Awabiso, tout on a déjà sénateur, boyebi ki awe kendarande tiboye. Tout ça là toujours bien pour na bi na minutes au touche congolaise ba la émission oyo bandeko na ngai ba ota l'émission pour ba sepela nango mingi. IDPS Jérémy Yaché na PC bote Sirozali, olinga émission trop au senga ipe libanga Jérémy Yaché. Na solo lio on a osé la flash aller et ça accompagner la flash retour pour la valeur ya boulot et ça là toujours bien papi miala na pesi mbote les boss na pesi mbote bongo pa ya dona Mikler Kuzituka alinga émission trop dona Mikler Kuzituka merci pour na message na yo et ça là toujours bien et sénateur oyebi ke kala mingi te awa les 7 concert ya Ferigola Jésus des nuances déjà équipe za na poto. Donc il y a eu un grand concert et ça là-bas tout est bien. Mais apparemment, tout le monde, moi, apport, il y a eu un son été, ton message de soutien pour le concert, il y a Ferigola. Les rois de la forêt, c'est là-bas tout. C'est là-bas, on y est. Makamboza samedi, l'autre jeudi, on m'appelle le vendredi, pas ça, il fait vidéo. Le roi de la forêt, c'est la vidéo là sur concert les lots masal na tongo. Biloko ane motive à rapper battu. Biloko mutasala qui avant, muto pas yoka avant ko bosana. Mais biloko zanga nga ko ba la moto avant concert et ça la moi bien. Que ba ça lo déjà avant, même si bato mususu makambo ko me bela bosana ki président tinda surtout que soutenir mon amai. Biloko c'est 5 avant jour moko des jours ba ça lieu ça la bien fort. Dès que nga ko face à net lobby vendredi, pour pas ça déjà motivé pour samedi baket. OK. Ouais. Donc, tardo cedo,
Ah, ça la moka. Ah, ça la kaka. Ah, ça la, na sepeli kaka po. Na moni déjà, na moni pas tchèbe invité, hein. Mais invité, on a vraiment, on a vraiment. Invité, parmi mes invités, Oyo Ferraché, tout le monde peut, c'est comme si ce tour, c'est le Rosa là. Tu n'as pas tchèbe dans la liste, mais invité, on a dans la peine, on a dit que les padres ben si invité, on va se faire sabatuel, bosser ça dans le Jackie. J'ai été mon loupé, donc mon tazora musique n'est au sérieux. Deuxième invité, et ça Soleil Wanga. T'as vu que bon ça les locaux bien na Soleil Wanga. Mais invité bah tu calmes balin des obang sanga. C'est Léona Serge Mabiala. Serge Mabiala, Mabialo. A comment légende d'Akwiti. Pas bon classé par légende. Sur le qui Akwiti Mabiala Zali. Un bon légende d'Akwiti. 80 missions d'Akwiti. Il y a des gens qui ont $20 dans 20 euros na migi. À qui n'a pas l'émission. Légende est bon, légende d'Akwiti. Donc les gens qui ont ça disque moi bien en légende d'Akwiti. Donc il y a des chansons. Moi Mabialo. Bon c'est le pardon sabat na baba. Anzo to bilo que c'est belé c'est le scram ça là-bas. Faire ça bien monter à malam. Mais monter ça kufa na ina musique. Botika monter ça na musala na salaka. Il y a internet, il y a kolobaka, ko salaka ba vidéo, il y a ko sekaka batu. Muta travaille à Kati. Muta comme tongo midi pour quoi ça la semoule ni na maboko. Au moins était dernièrement tout ça l'émission na prince azolé lipa. Ah. Potala kangote. Pour ndaka blonga la ndaka nyonso. Pour ne bandeni oazo tambola ndeni oazo tambola za bana tato sundura ba hometo ko tala ba vida ba onde zo kinda. C'est le bino bozo zela pena. C'est le abin sabatona yeja arena. C'est Blaise créateur qui a regretté qu'on a ninda kete na habité ceux qui to da batu bakia suka la monika marka uzo ndiena balite akana na ba kindingu mais na pour sa prince d'Angola kende prince d'Angola les équipes moi très tôt ya uzo mais na moni batu susu ba pesi ba raison côté kuna ba bike ya zaki derrière ceux qui résident belge ceux qui nini donc c'est ba problème ni na zo kuna des ti belgique qui ntimwaka yango ça di bongo mais bozo tcha monter ma Blaise créateur bien sûr akoboa quand même yé moko okoka ko supporter ça loanate so ezaka na mwana Congo lingi pesa moi ja danger mais ce que bazui sikoyo ba sepena na bakasire pour akobeta ba micro bando changer karata ba chebo ba pesa su mususu d'ailleurs ce micro no so obeta ka bo so ezana ngo bien boko boma mutu samedi nzam so to so ga meka ko boka biloko mwana na boka na wa banda boka lokola ye Kunzardo. Bah, le problème place wana. De ce problème qu'on peut présenter, net même si on a un seul crocodile wana na dynastie zarani, so le crocodile se beau. C'est quoi la dynastie? So ba kaya mbatan zembo wana pona ko sale bien et on sale bien mais ceux qui za pour kende ko boaka. On changer le micro belé. On changer le micro belé so APCK o. Allô, vous changez quand les abienti, à vous changer ba micro. Vous avez micro té yemo. Yemo on tazo le sama kamba. L'invité c'est le salaire ni sénateur. Je vois comment makamba bien dena ko sepela na ngala sepela na mutasala makamba be moté na ten kombo ya Jackie na isengo na tangi ya Soleil Wanga mais au jour d'aujourd'hui tout le monde ce tozo tchakou de pouce et pas à Ferrego là tout à la rappel sous banara ya maison mère Robino Mondibu yé pas à les 7 yego to faire que na répéter ne banzima Michael Jackson pas ça le roi pile on va tata pile avec sous forme batabongo pour organiser oyamba ni kuna pour mutu na kokota conseil bande bandeka pelele esili kuna tia soki matana coin soki ezaka ndenge ni banzemu na yewana kuna bato baza na posa poto esenga bato bayembi après moki na bato na show babiniti concert kosila so ye kuna azalaka nakomata te mama ye nakomata ye banzemu bakendele bato kuna so bato bana posa bayoka na bango fere ndenge azoyemba ça va mon appel libumu na yewana soki nani oh jeune moi libumu boa bina ye kutu la costa zwaka ta visa mi bale ya ta un demi azute ya ye mara bata poto mutali bumu mona keta ale mbolo azu visa de ye fa benga ke baleni mbolo ngeza muketro ye fa koma baleni azo visa ne mo ta lele na TV de ma bazole la mabe visa zate ye mo banda fana na poto répéter na bata poto abeta concert na bata poto na Kinshasa zata un quart de demi visa. Na mo pe ba spiritas bazo soutenir hier on dirait esika kendage pas fali poupa na confiance à PC pas fali poupa netka azu de mois 12 mois kuna ye kuna kabola gloire te ba kendage na boule ba pesa bango gloire kenem ya
aseka fabrika sa visa te na loba ki na mama ozwa te na benga ya lelo ya ko mutu mabe bokoma lokwa loba lokwa ba PD bokoma ka mutu nyonso so azaka na okesa azaka lokwa PD ya lelo comme monsieur héritier tika héritier ba jeune lokola yo azobunda yo pe bunda mais kuna ya héritier azoporter azo soutenir ye makati héritier azamona mukati ka kopesa ye charge wana opesa charge héritier baza ba jeune ba bunda ba longwa ka liboso héritier héritier esima osama kamne na calme ya héritier za yana ye grand frère na ye kolo bongo mtu na sera ye ba ko polo ba kama na edingo na nini na matete na fita vitamine ndo ke senga liboka kuna mukolo bona mutu wana héritier ko za mkone ye Robino héritier mkone boni bo mo ko se batu boyko ya za batu msoto ya mbio misoto tombolo la bato talili ngwele héritier yana ye héritier grand frère na ye tanga ça c'est ça ba générique na lo ba héritier invité apparemment c'est comme si le col héritier na faire mikolo zo kende moi jar par rapport siko Robino aza trop na wata et puis ba spiritas ba embrasser aza pe invité na don de Paris et kenda ine kendaki ba on peut ba porter soutien na bango par Robino ka héritier ba niveau na eza de likolo ba niveau na héritier za de likolo ya okota makamba uti kuna pa ya na bango ya ba on laisse ba komeka ya na moko liso a Pedra vina ekaba bandaka na bien bandaka disque na bien oyo amioto oyo nanio pa uta papa chéri na mignon Abraham bazaka ya ba ke barse puis ba tabanjota bon kamba ke na ya bazo su bonus de bango ibrato baba kise ya bazaka ya ngo pa zo sela bino lokote bina Philippe apparemment ça y peut mini na ya amona ya yetu kuno ko zwa gloire te so zo zela yimba na yo to zelo mo te ka tiki bino yimne na kumuta maboke ayimbi na petit fali a chene voix na yimbe pas petit fali bino bozo zela na boko zwa te ona ngo iloba ngo fabrica sa to chelo nga mawolia te kuna pesa mtu gloire te ya kabola gloire te bino so bozo bona siko mo manki ba respect boko mabempoli na bulu kalem su mutu mo bako chabno poa boko za na ya sel no vidéo seki apeso gloire ayimba na yo ça ngote l'autre va comprendre en retard trop tard. Comment comprendre en retard ça trop tard. Merci sénateur pour notre intervention. Et ça va toujours bien. Maintenant si koyo lelo oyo la musique na biso comme ba génération tout le balelo ba to ba kumba génération 5e génération na classement na yo tout le monde qui m'tema mabe tout le monde les polémique na ngoza guide ya génération o ya 5e génération o bango nyonso fali na feri bango nyonso obi bango nyonso baba ta 5e génération mais numéro 1 fois zala na proclamango et c'est bana musique bana to mona proclamation ça mona Congo ba ngweli et on a besoin yondo proclamer selon yo na bord ba luka ba sala ba trophée na ba ba kenda rozo wana nzambe na wenge ndenge wenge alaki nango azali numéro 1 à porta ya wenge oui la génération oyo 5e génération selon yo tala oui rata malamu bino ba ke jiba salaka asala nini oyo première vocale n'étant à côté maison nini wenge ensemble na chiluba et boye bité tant oui rayambara oui razaka de leader kala ndeti lelo to ebi ke bato ba wela ba 5e génération ba banda ba ngono c'est la 5e génération ba ko to bilim tabanda na nzimba Claudine Lonzoka que 5e génération boye bino wana bobo mona reste na 5e génération mais ce que faut zaka na numéro muto za numéro 1 aza plus na ba réalisation ya makasi ba ke pa muto sala registre d'appel abele la bango Chilombo Monganza na mona bango ba ngono ba ndenge mo ba sa musique na bango. Bon, ça te bien attaqué donc quitte la génération par rapport à ma catégorie. Est-ce que les lots tout le temps Falina Ferry par exemple, surtout il y a héritier, tu retiens nan. Hein? Surtout tu es par exemple héritier, tu retiens nan. Tu retiens nan. Tant on tel Fali faire héritier, bah on y est autant bah on y est. Oh donc faut tout bandango Fali faire. Il y a même autant ngeli. On appelle encore banda héritier faire Fali. Ah. Eh. Yo so parce que yo obanda, yo tanga. Ngala tanga. Ocha ndeni. Nga bébé Chanda. Pendant ce que vous avez un niveau haut. Sigo. Hein?
ngana ke tanga ba komona bango numéro 1 na bango bango da batanga komona ah ba batanga komona ah est-ce que bango faut ba yamba bango batanga so so ngaba faut ba yamba ngana tanga wira tena tanga bango ngana yebi bango ah bazaka bana bino babimi pika pa na bino tango zo tanga da kombo moko boy wana ndete zo lingana zo ande yena tie numéro 1 c'est bon soki na longoli tant sous fali na longoli fali na tikika bana wenge na bano babimi na sima na bino na libumu na bino numéro 1 to chana zana kanza eh bah c'est un peu belé ah heureusement émission c'est Cécile nango hein au bébé c'est mission makasi na souka yo no bébé c'est émission yo no bébé c'est émission émission za ki bio bébé c'est makasi na souka ata 12 et ça la ramé minute Pessi Maïso Fabregas raison ah nzambe Maïso Fabregas ah oui bataka belé bon jeune mo bando mali pi liboka nazane wengenza nzete yete quoi c'est batata ekole ko yete Oto so bate bazaki belé si ko lotaka na wenge ah oba yebani bazali oba yebani ke bango bintu bazo ba défendre pays oui c'est pas yebana kati liboka ya pondu ben mutute yambika ben animateur na bino mo ya maison mère Diego boni état ya santé na est-ce que j'ai assistance ya oui coquet pas avoir ça même pas ça zo qui visa bientôt so kende je crois que zo qui na juin awa café musique Kobeta festival na Belgique bah comme même pour na basoiner déjà OK ala dana visa na il y a 3 ans how can you not votre basoin quel a été son problème est-ce qu'il y a pas Kita qui et puis papa va pas ndenge beti ya Monica là bon pour soutenir les gens les problèmes les ala raso na suspension les problèmes les ala bango kuna ala raso qui va faire sur suspension na place ko fando za suspension si l'autre la ce qui réaction aux alanines bon batala rawana te bon raso ka PC suspension ba ko se côté moi qui na sur moi $100 ali kandi ko loba biloba loba parce que lilo batwana nyos ba ko sa ekede loba sala bo mutomba ko ko tune bo album na ngazo bimane bembe sumbi kasi bembe sumbi liye mokoti moi te tanga bembe sumbi liye bilo msuta to loba ka foto ba dine ko zongela oye bembe sumbi parce que ba bito respecter ba moi on soit fanda zoka mutuma ba ngeko ya sumbi tandis que moi rabi ya sumba raté ale ba sumbi liye na mona ba malade bandaki bon mais c'est quoi ça va oui puisque autant bino va porter parole soit ba mélomane il y a la bonne musique te bateau ba soutenir ouais ensemble Igo de la forêt tant boya retenir ba propos ya boye dernièrement autozala a utake Blaise Boula fort ingénieur mais à ça des sorties médiatiques a bon ici d'abord quand même langage naie na massa naie ouais ensemble ba ngo baza bando wa massa naie ko baza ba petsa ba wera wera tant baza na wenge yika mbazo endo zoka tant ko fanda na jibe bo moi Adolphe kuna azolia moi bikedi ne batumba za makasa bikedi batumba Adolphe moi ba ngo tena to ka si bango te ba petina ba wera donc baza so ba fandi donc batwando za moi chance lem so ko fanda pe wana zala ale makaba na didi masela mais mingi wera ndo fanda na jibe wa ba Blaise Boula za kuna ando linga mi mbika na kwanga ya ndo lambika na kwanga Adolphe ndo so ba bikedi batumba kana bango ba bilo ya ndo linga donc vous ezate mazomi bo masouvoir ma ba wera ba so la on peut ça la stratégie ce que tout ça nengeni so ba si on va faire vos vidéos position donc to kuta na lobby ma ba zaka ba wera ya masa wera te tant bon ba bongisa wa bino pesa la bino ba bongisa te ya bongisa na wera ya zanani abeta so musique te bon ingénieur ba réchaud na bisa on ngo da yo na ba climatiser on est courir compliqué biso à climatiser surtout benga au CP là ya vous appelez monter pour climatiser à tiamo ya vélo c'est la terre alors nous arrivons déjà à la fin de notre émission yo so dozana on est aussi la rato bota kama mukula makamu quoi na même si on a déjà dans 5 minutes muki on pas na yo la 25 pour ça la rabat tout bien ouais nous serait 30 minutes mais te déborder harmonie. Comment est-ce que les autres qui les vendent il y a billets puis position et orchestre mais en besoin qu'il y ait des non biso pepele biso mutu billet déjà donc mundela lobi lokolo ko ya vendredi donc ebite to kobeta ngo vendredi samedi dimanche pour niveau ba billet zote comme vendredi samedi dimanche ko tina batinda biso sous des jours donc mundele wana non wera c'est quoi je sais c'est un démon quoi donc mundela zoka somme billet zote comme on dirait bazo on dit ba yo ben na butu donc fallait ka bo 5 longo 2 5 longo de longo abongo
elonga bongo et puis quand on fait rabeta isal wana Adidas arena bat balata Adidas ateki sa pina Adidas let's na parce que wera a na stratégie nini te comment on les Adidas it bo Adidas to la Nike même si on a poto on a partout mais là on a Adidas même na ba supermarché comme Adidas kasi ferit pe ayo la musonso non eza na ngo ferit eza combat ça Adidas fort eza ki combat ça yango sala bongo je peux to za Mazda arena bat botambo mingi na Mazda eza na normal mais bobandai non bobandai na arena grande moi to sala makamba grande ya minene ouais ya arena grand Paris botire pe na image mo te par rapport à ndenge to yebeli Ranson webi ki busapi pa bat balata polo et à laquelle elle et puis ça net image mo et wana za ba kombo na biso mais wana za ba kombo ya batu ya ba colossal ezate ke o ngane mutu na pesi kombo wana boite biso ba fan to landaka seno loko ndenge ezali très bien to mona ki nkoyo mo nkoyo wana regretaka wera longo skol tango nkoyo ezobima nkoyo wana basala ngo na image ya wera bébé que batawera ba ngaba milango trop to ezaki déjà léopard ozo comprendre et ça bongo dans les lots tango soki wera zaki na skol série wana ne nkoyo wana bimaka wana engeza na plaire pour tout le monde batawera ba ngaba milango nkoyo wana bala nini et ça idéologie dans les lots peut to komona soki yoji arene gobima to kola tsaka batu ba yoji kaka eza bongo donc eza ka Adidas arena mikolo soki na poto batu zola tabanka Adidas netinga na bi que les boss américains fabriquent Ntseka kaza awa mikolo yo alati ba Adidas moko lelo na bi senga fona zwango po on a la deuxième émission a beti pela ba Adidas a fo pena Adidas arena pena les boss américains fabriquent Ntseka mais ça pega moi na bino ça normalement to ba pek félicitations à faire rigola ningi pe ya fongola indeti monti non eza félicitations et ça l'indeti moins cher quoi et ça li bien ça sale vous comprenez bon ce qu'on se peut bon c'est que biso faut faire ça félicitations pourtant to beta zenit bat musu ba beta rango ezaka zenit ya wera te ezaka zenit ya mukolo nango mundele mais wera beti on bat musu ba beti Zenit de Paris Zenit de Paris demande zenit de wera te alors sénateur to comme pena na suka moi je mérite que bato ba lingara yo o ba iba ko leka l'émission a biso baso mo ba mbote ça la bango bien quoi wana ko raté papa musalo ndeza boto tikala kana bata bambote po bakendaka batikaka biso bayaka bakutaka biso donc awa nde biso mabanga voilà ta profite kopesa no staff mobimba ya awa biso mbote komasa paye moko le PDG l'entreprise Miss Girl donc bambote na yo jusqu'à les ventes na yepe na yebate soki ezaka alimentaire mais fois bisanga les ventes na ezaka ni les ventes daole bambote na ingénieur kuna bambote donc babi mikolo tozo vivre kaka na agence moko na kati ya mboka bato bolelaki me nzambe lokwa aza ya mawa atindelaki biso mokitani na biso le PDG bagata boala na kati ya mboka ayeli biso agence la manne du ciel agence la manne du ciel depuis yaki bato bazo perdre so biloko te bato babiloko na bango ezouta par-ci par-là ezouta France ezokitaki chasse ezoya Angola donc félicitations na agence la manne du ciel de bambote na bato tu balingaka Bosch Shadrach David Mokonzi na kati États-Unis sel motoyo Donald Trump ayoka la pesa peda litoya loba yoka yazaka les États-Unis bongo bambote na yo Ritana Mavitu mamana grâce à l'américaine bambote place aux ali FCC Mobimba commença par Paulo dos Santos guerrier mutu malamu mutu moko bia somba ba problème eza yete bambote na yo bazaka bongo na Baudry Mata de l'Union européenne mutabi misaka héros na poche on ira salon na ndaku boteti na poche bambote na musika Grand Ben Willy les Gabonais na Brésil salaka musala kitoko nengo zo sala kuna et puis na moni bongo Koko Maleka prêtre moi na libosi mama tikela biso azora ba problème na biso charge Koko Maleka prêtre na agence mobimba GGK PAS est-ce que ba tozo voyager na kimia est-ce que ba visa mikolo route ba tone ba au Brésil trop kuna na GGK PAS c'est pas les patrons les boss Jean Kapesa bazala bongo na patron na biso sous Charlie Kapesa mobala batamana debo ba mbote ya batutu bazala kuna na moni bongo président Papi Mavinga triple président yazaka président bana yolo président ba patron tout bazaka na kati Angola président ya jeune nyonso azaka na kati Angola jeunesse nyonso Angola bazaka bongo na Adolphe Ntimba la noblesse dans les sangs ba yemba ba boaka donc ya koma vétéran ya mabanga Adolphe Ntimba na Angola na kati ordezo bazalaka bongo na vie nanga pichu nzembo bamboto no mikolo za na Paris wana donc ABC Mandela Ngwaila papa na Marcelo na minute en Europe so kutena na batu wana te ABC Mandela Ngwaila papa na Marcelo bazalaka bongo na DDC Aigle ya Naomi Poutou bango bazo yamba batu na kati Europe wana donc bola moleke belé bambote na mino Josim Poutouville
petite sœur propre, la seule fille, soka bimi na kati, ya mboka wana François Tambolika à Nancy, ti ya comme na Château Rouge, donc 24 accidents, donc batazo kufa, beauté l'équipe taille lokola Beyoncé. L'équipe n'a moko bambote na place aux ali. Na moni bongo pona ko ça boss les petits ebou. Mutata mbolaka na cacha visa na poche, ye pena so kuta na oza na passeport abeti mbala moko ki na poto lobby. Qui tout travel, agence Assir, il y a PDG Patrick Mbondo, Bambote na place aux Ali, qui tout travel toujours, boss poussez-vous, Bambote na bino, Clarisse Mimosa, maman na Christiana, Bambote na yo, pour na kosouk sana moni bongo, Abigail Wakams, babi moi so départ komara Paris, mindele basala réunion, babi pourquoi moi ça qui to kwaye boye banda ye biloko so te kama billet. Tout refait le comme ma couleur, il y a mon mot donc grâce à Abigail Wakams. Donc nous sommes qui voilà donc Bien merci Kimbangu balobi sel muto sata sala bas asenga bas à l'associé mais ya boya. Ati le deuxième tour Lucifer. Abi ke noko tana Dieu merci Kimbangu bossa l'association abi jamais na kozana posa na bino na ba mikolo ezali koya donc babi mutu na biso grand sorcier na kati ya matadi wana ya za sorcier aboya ngo tuté donc mbote na place ozali Landry Vita Djogo, Landry Vita grand Djogo na kati ya Angola ya ki azala kana plaka da bana mwana moko bien donc bana ki ba joueur nyonso ba comme satisfait na silisi na ngana moni donc ba tokobwaka Basile na bango donc merci na batutu balingaka biso merci na batutu balandaka biso pour s'abonner toujours pour chaîne totikala nango oyo lobaka vérité ya marabata bien lokola biso awa biso bako sabinoté. Kitoko, merci. Moi aussi, je profite de l'occasion pour saluer la personne qu'on appelle Mireille Mayouba, en direct des Soyo. Mireille Mayouba, AG Géraldo. AG Géraldo. Président Bobo Manuel. Napesimbote na Soyo wana. Napesimbote Eric Malabo. Eric Malabo. Napesimbote vraiment. L'homme de. Il n'est pas à Ramta Arabiso quoi. Il n'est pas à Ramta Arabiso. Très fort. Soyo, tous un programme nabi. Mais sous quand il faut boire Harry Ceceli. Harry Ceceli. Adjedjo Bossani. Adjedjo à moutou de moi. Harry Ceceli. Adjedjo. Papa de 4. Papa de 4 donc il est simi mutek ni tuka ya valeur na kata mboka yo wana. Na posani bomote so bomoni to ngelinde tiboe. Tozali na maquiador na biso Mariam Angélique Kamatondo. Merci pour tout. Mariam Angélique Matondo. Miriam Angélique Matondo. Otali moi so komisi nzambe. Azana posolo kola jambo bateka na oyebina au moins na kero oya kota Benfica. So ko tout monde kota bateka ba boude. Ça na ba jambo mo bateka na ba keju. Qu'est-ce qu'on a zabongo? Merci pour tout. Merci bongo à l'équipe GSM Production, on a Moni Giscard Antonio, 100% Jésus. Je suis très reconnaissant. Merci à effacer les tableaux, l'ingénieur Dao. Nalbaki, le monde la bilo konyo so batika ki ya bosoto. Pozo ça la bienté na awabiso, awezalarabiso. Ingénieur Dao très très fort. Merci aussi à mon ami EMB, non? MB Pro na PCP Mote, c'est-à-dire son moni ba réalisateur baza ba boga c'est que mamupé qui est bien quoi. Baza pe ba jeune sous. Ba pe na tina vous avez la mabete ba wela biso pe baso ba soutenir chaîne na biso. Peut que les gars quoi. Donc kuna ba ingénieur ba baza ba boto que ndeko na poto soutenir chaîne. Voilà, cette émission d'aujourd'hui a été sponsorisée par Roby Visor, Aigle Roby Visor. Merci mon partenaire éternel, que le Seigneur vous bénisse. Aigle Roby Visor. Bakoya Bakoukta Bisso pour Aigle Roby Visor Azali. Merci à les boss. Modogo Visor, toujours congolaise. Modogo Visor. Ceux qui n'ont commis na Gikolo na mona maman Hortense Mogo. Manette. Maman Hortense, photo là ta manette, ça canobo ya ba balmen. Grâce à maman Hortense manette. Mon gros manette. Grosso. Il y a qui ça va contenir la manette. Merci maman Hortense. Nous sommes vraiment reconnaissants. Président Zidane, OTK, toujours na Maboko. Miss Gail, Bolimbi Sinabo Sani Pena Batumoro Basutinanga Makasi. Très bien. Maman présidente Seba Spiritas, Amelia Mwanda, Babi Famille sur Mwanda, Kobana Amelia Mwanda, Dona Elena Mwanda, Michel Bakala, direct États-Unis. Donc, na lobby merci na Obozo Sala, Amelia Mwanda, Bado Tali famille. Au moins, c'est la famille en Afrique qui est à Kardashian à Kitoko. Ok. Et au moins, il y a une moisson de race sur la Miliko, puis qui est en crème, mais on a boy. Amelia Mwanda, soit ça bon. Voilà, sénateur, l'autre aussi, c'est mission il y a au Téléma. Ah bon? Pour ça, tout bien. Tous à ce au Téléma, sénateur.
ça lui fait plaisir. Aux kende peut bien. Ah ouais, ça par rapport. Néo moneli sur émission il y a Arabiso et kende ni. Non, ah déjà na la pongia so pe na ba benginga so na yena bi ki na yepe na ko sala émission. OK. Ça te ko sa émission côté monsieur mona caméra dini boete discuter so boye maman monter ta bo sala leki. OK. Ba couper pe le caribélé ate. Oui bi ki boki ba te belé mabanga a. Parce que émission o ezana besoin za pe soutenir. Message rosa nini pas ba boss ya mboka. Ba boss ya mboka. Voilà. Ba biso to yi ba boss ba travailler kana média. Boss ko travailler na ote ke na moto le msoso boss na moni petit mon kota na ba kwanga na ba dendo ezalité. Boss travailler na média pour combo activité na yo ezala makasi pour ceux qui baso lobela yo biso to mona lelo to za exemplaire au koti pe na kata ba congolaise ezala bato baleka be héritier mvo mapi na fond na kata mboka wana mais lokola ye batanga ka combo na ye na ba musicien média lobela kai so muta komi na wenzelo ko bosando tu na maison héritier mvo mezala ka wapi mais ape na bato e bazali kile msune loko azolo ka pe héritier mvo mazana ngote mais akuti yango na maison mususu mais lokola ye kombo na média R ces ala qui héritier vraiment dans des ko dominer dans double ngola c'est que ba boss bo travailler trop na média awa biso ezawana très bien so ça na poste activité na yo publicité ya loko na yo ni nyo so salaka contacter Miss Gela chaka numéro wana bo benga to za pona bino. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. On se retrouve à la prochaine. Ciao. On est là.